Merci peuple congolais, merci Kabouya, merci Balani Nyonso aussi du Congo. Merci Nabino au Nyonso Boebi après une semaine, je peux dire un jour jour et l'équipe. On a eu les aussi du Congo parce que nous sommes les acquis ma casse sur le terrain. Nous avons eu en 2022, on a sensibiliser les jeunes par rapport à desat nabiso ya ambassade ya Uganda et puis makambo autre banaka lutte na MONUSCO yango to banaki kolandela makambo mais tout le monde comme si batu oyo jusqu'à preuve du contraire baso continue toujours de demeurer na position initiale na bango ne ya mwana moni lelo oyo boye les résistants combattants mobundeli ya mboka mwana na bino leki na bino yaya na ba misusu tozali ko sensibiliser ba jeunes. Je crois d'ici fin du mois tozana diboso ya ambassade ya Uganda pour na kosenga départ immédiat ya ambassadeur ougandais oyo boye bango baza ko faciliter ba force régionaliste ya EAC bazo kota ndenge nazo bisabino awa boye lelo na est ba bomi ba kongomani na ba soldat ba tumbi bango na miso ya présence ya batu ya EAC en complicité na régime ya Tshisekedi oyo boye boyoki ba révélation ebimi que Tshisekedi na Vital Kamerhe baza ba maimai ba kupelaka na ba maimai peuple congolais botala niveau mboka zo kende kobanga elongo na mitu na biso. La peur doit quitter nos esprits parce que anormal ya komona makambo zo leka na Congo na 21e siècle awa na mboka na biso bazo boma bana mike bazo boma basoda na biso basoda FRDC babundaka te Chilombo azawana akanga ba photo na ba sai na ba mangobo na ba video loin musala Félix ezali yango wana nazo bengisa bino bandeko na ngai parce que tant ngana lobaka yango awa boye que l'élection ezate Félix akosenga dialogue il y a 2 ans. Ah yo longwa kuna oliki biloba loba makambo lobaka we bakate lelo obu bato akomi kopesa nga raison. Tangu na dénoncer makambo ya mbongo haram kolobake Isabelle Kibasa mosi ya Kibasa grand frère ya Félix mosi na e azumbongo baye otonga université ya Mbujimai ayo lekisi lelo obu botala ba miyibi toza na bango na république batu oyo bangwalima batu bazanga souci pona Congo Tshisekedi na kriki na ye o ba uta poto to ebite misani banda ko sana poto ko teka ba mai ba sachet obe comment mais lelo o bota ba ko imba millionnaire mbokezo pela moto bazo boma batu gouvernement congolais le bakelo remonter Tshisekedi ka ba voyage na ba voyage au monde a Félix a vimbiana akangi kanda ba détourner mbonga CP Félix a vimbani parce que batu wana bazo yiba mbongo ye pas ozala na côte na kati parce que comment est possible mbongo bazo yiba yozo si ozo sanctionner batu wana te batu wana bazo kangama te c'est que yo moko pe quelque part oza moyibi bande konanga ibotela makambo zo leka na Congo bazo boma ba congolais Félix ya kolobani lelo oyo boye na lobaki yango Félix asengi transition atindi déjà batunaye bazokende na ba parti politique élection bozomona wana eza na oka juste ba embrouillement bayebi ke bazana makoki te ya ko organiser élection ya mwana bozomona to mekana no poto pesa bango elongi mosu et puis to kosala nini to kende to sololi transition ya 2 ans oyo boye batu wana bakwa osani bakutane mboke zwami en otage peuple congolais boyoka bien mboke eza na otage batu oyo ba oligarque oyo bozomona bango oyo baza na souci ya biso peuple congolais te pamba te soki bazaki na souci na biso peuple congolais Tshisekedi alingaki a démissionner botala makambo ezoleka na Congo mbongo plus de 102 millions ba détourner yango na Kasai ba tout o bazomi benga de père et de mère et de terre mais Bruno Mbenga lobité baza de père et de mère et de terre te baza de perte et de merde parce que bato baza normal mbongo o ya province na bino boyibi yango et puis au juste bande kuna biso akasai pe puis bato aboy boza wana bobetela ka muka tondolo maboko biloko ya boye
Et puis ba révélation bimi awa non ce que ça la kinga ote Bruno bisele les défaites kaka lobby que Tshisekedi basala ki bako win yena Kagame et ça déjà acte de trahison Félix Asali donc ba tiki mutakala et Chilombo Libanda mais bon bango que non contexte ya 2018 na 2023 ko ça ndenge mon côté pas matin en 2018 biso peuple congolais to pesa ki confiance na biso na kati ya la muka si ma leader politique mais to comprendre que ba leader ya la muka wana nyos ba trahir biso peuple d'où na 2023 biso peuple to zo responsabilité na biso na maboko parce que ceux qui to télémité boko mona bato bo ba continuer ka ko roubler biso lelo oyo boye mboka na biso moko et comme zone tapon plus de 100 villages na est bato baza kuna balusa miboko ba Rwandais ba Burundais ba Kenya ba nani ça village wana eza déjà république mobimba bande komoko batindela kinga audio bo mama Celestine atinga audio wana ndenge bande kuna biso akasa ba bitete to yaki te potoko maba bato ajali lo pona Félix bazu bunaga na lelo 8 mois yango oyobo lelo oyobo bakuti mboka moko bazu yango bazo exploiter ba pétrole biso koto tokozwa bayebisaka biso na décembre tokozwa bunaga na 2022 est-ce que bunaga ne zwami lelo oyo tokoti 2023 est-ce que bazolobela makambo wana minembwe o Félix ekena koloba na Londres babanyamulenge baza ba congolais est-ce que babanyamulenge depuis ka bakoma ba congolais Félix na Molendo Sakombi oyo ministre ya libumu munene oyo boye biyo wana basali ba modification ya kuna na makambo tali ba faire foncière donc ba Rwanda ndenge baza wana basombi ba mabele baza na droit abo ya kovanda 99 ans donc siècle mobimba donc mabele wana yokoma bango tandis que droit foncier ya mboka na biso elobi soki mutu asombi mabele eza responsabilité na ye pendant 25 ans lelo oyo boye botala Tshisekedi teki village mobimba na ba Congo ba Rwandais baso somba partout na Kasai na ba Congo na Équateur donc batu wana nde baza wana soki to bengani Tshisekedi tena ba leader autour ya la mko bozongo na bango oyo ko baza corrompu déjà ba rie mbongo ya ba kabiliste nde lelo oyo bomoni bakomi ko défendre Matata Ponyo peuple congolais tozala na luseri entre biso ba misu ba ko bisango te Bruno président Folo za populaire oui président Folo azalaki populaire mais na minute obu président Folo za sous populaire et ko ça na soni na mona lelo ngana ko ba ko défendre Matata Ponyo Matata Ponyo sous Mobutu azaka ambassadeur rwandais na RDC Matata Ponyo baza batu obu ba kotisa ba Rwandais na Congo mais lelo batu obu bobeki Fayulu azama boko pembe Fayulu azama boko pe to travailler na kabilate mais ake kosangana ba Matata Ponyo baza na maboko ya makila ata babomi boito koyo mais de fait qu'il y a cause ba Rwandais ko kota bango cause économie ya mboka ko bomba yango et ça tuerie ça plus que muto bomi même muto na makila et puis mende oyo boye tango biso tozo tambola awa mende obeza ba jeune moko baza drogué bazo bimana balaba bazo tumba ba pine mais lelo oyo boye mende akomi ko défendre Chilombo so biso tozo senga na mende Lambert Mende ay biso drogue nini obo Tshisekedi bana komela à l'époque oyo boye lelo Tshisekedi akomi président ya komi ko défendre muto bana ko benga ke non eza ba jeune bana komela drogue tala politique ya Congo ndenge za kotambola bato balazaki lobi kabiliste lelo bakomi ba Tshisekediste mbonka mobimba miyebi Tshisekedi abimisi Willy Bakonga muto ayibaka mbongo ya enseignement Willy Bakonga zongi awa boye alobi te bana chwapa bo voter Tshisekedi abimisi ngai na eteni longono na makala mbongo oto yibaka donc Tshisekedi c'est un grand voleur pour la République. Comment est-ce que yo kangi Moyibi wana obimisi na butu parce que la prison makala ba libérer ba na butu te mais Félix abimisa ba Willy Bakonga beteni longondo ba videti manga na butu bota la niveau mboka zo kende mais le plus grand problème est que tango bisele la bimisi ba secret oyobo soki tozaki na mboka oyoboye batu baza normal lokola biso ba biro mimbenga ba courage toza nango tolingaki déjà to banda ba manifestation ya grande envergure pambate biserere alobi ke
Tshisekedi akene kobenga Paul Kagame son frère que yo za na carnet d'adresse ngana za na carnet d'adresse c'était yaka ba minéraux na biso ba cobalt ba nzete mai na biso yo loko za na carnet d'adresse oza na ba lobbying oza na batu oyo boye basomaka ba minéraux yo yaka okuwa bomengo ba kongomani okene kopesa bango. Donc Tshisekedi na Kamere na Rwanda oyo Kagame Rwandais oyo Paul Kagame akoma commissionnaire pour na ba RDC. Si quand olingi toyeba genre nini ya nature oyo basinyaki intérêt ya RDC za combien ya Rwanda pesa combien na kati ya makambo wana. Et puis ce qui Félix azalaki na carnet d'adresse était pourquoi ndimaki kozwa pouvoir bozo mona bisika tozo ba ke Félix photo nga Félix pour na trahison. Félix aza mutu oyo na 2023 année oyo toza nango oyo parce que na fait du mois biso dans la organisation manifestation liboso ambassade à Ouganda. Félix doit être chassé, poursuivi et puis arrêté, qu'on traquer na mabele. Boyo kana ba bimisi communiquer aner. Oh non, ba militaire ba haut gradé, ba personnalité mboka na biso, ba okanga bango et aner, bo za la vigilant parce que ba lingi ba sa na nini atata na ville qui ça lelo na date lelo le 12. Botala batu o bazo sa biso ba scénario. Ba scénario wana za kuangaje Chilombo yena bande kona ba Rwandais. Pambate lelo o bozo ki Tshisekedi. Likolo ya carnet d'adresse Félix Azumbo kapesi Rwanda. O ba Rwandais ba gagner. Boyebi combien de milliards de dollars ba Rwandais ba jouer yango. Donc par là nous pouvons conclure que non Félix n'était pas préparé pour la gérer la République. Bon mon a ba acte ya ba biloko o Félix ya kosala. Mais ce que tozala ki fort le quoi baluki ba panzala muka faut la kena ngote Kabila monzi to atika lié moko Chilombo na ba alias na ba Rwanda na ba bemba ba nani lelo oyo boye ndenga na yebi bitumba la muka to banaki yango Tshisekedi alingaki asala ba gafu nyonso zo sala oyo bote yango nazo senga na bino bande ko na ngai ebele bo lande mission o boko ba Bruno nini bo ngai nazo défendre mboka boyebi yango keno bitumba to bunda kana ba mama Océan na bande komisusu to bunda kapona intérêt na Congo to bunda kapona mabele ya ba Kongomani oyo bazu yango ba pesi yango pa ba Banyamulenge basoda ya Kenya baye bazo boma ba Congolais bango ba telemi boko kakuna ote baye ko sécuriser bato ba ka ko sécuriser o baye ko bunda bitumba est-ce que ba dinga ba sala que no bazo boma bato ba telemi o eza complicité internationale eza ko tali c'est que non politique à haute c'est que dans mes méli biso eza politique à balkanisation et puis balkanisation ana eza ko salema aux yeux et à la portée de tout le monde ba jeune nyonso silencieux ba Congolais baza na kati ya ba distraction ya ba leader politique. Oh, toke une élection té. Élection bozo ke ne ka ko accompagner Tshisekedi. Boko gagner té. Ce que to lingi to gagner, boya to sala bloc, ya résistance. Biso peuple, to so destin na biso na maboko. Bino bato bozo croire que ba leader à parti politique ndé ba ko changer makambo. Oh, ngana ebisi bino, na ndenge ngana moni. L'expérience na zui oyo bo panata oyo depuis 2015 na banda politique. Tire le oyo. Je ne crois pas que batu oyo basa na souci ya biso peuple congolais. Pour mon attitude na bango, bota la kaka réaction. Semaine passée avion turquie, ba c'est peli. Oh non, ay kopé sa biso minduki. Bon ba soko ba avion ba kena osoma na Russie. Pour ba bombarder Rwanda kidnap. Lokuta eleki régime ya Tshisekedi. Batu mobimba ba vivaka na lokuta ne cardinal mbonga loba. Batu basoko sa lokola bazo pema. Alors biloko aboy ce qui to lobby ba jeune botelema to bundela mboka na biso mboka so kende élection obo tant que Denis Kadima Chilombo za wana Kabila za wana boye ba yango ba Rwandais ba kotiki na biso tenter parce que baza ko manipuler Tshisekedi oyo boye azu Congo lokola bien familial na bango mabele ba Kongomani komi kote kama balobi papa azoya awa boy babandi kobuka biloko ya batu tout olo ya boulevard bandako bazobuka mais ce comme ndako ya batu Kabila batiki bango est-ce que état de droit ngo ça sélectif et puis bozo sala musana ka boki ke papa Roma zoya jatini ngobila bomisi batu na yumbi ndenge moko matata pono ayiba bukanga lonzo akotonga université privée oyaye tandis que république eza na université moderne ya Rwanda te
Ngobila azui zando grand marché abuki yango yena Tshisekedi atteint plus de 35 000 familles à chômage. Asuki wana te abandi lisusu kozwa mbongo ya opération Kini Bopeto. Mbongo ya opération Kini Bopeto yo na ministre na ya finance. To tuna bango mbongo wana tirelo oyo boy bila kotala vraiment bo Kini Bopeto ça les qui sa place ni. Mbula so beti na kisasa okoluka place ya kotia lokolo. Bato baso kufa be érosion zo salema. Ba mama ya bato bazo tekana tout au boulevard bazan de zate. Zando bukana na matadi kibala kuna. E boma bato. Tile lo bwe batikala kotonga ngote tikala ka chantier ne grand marché tikala. Yango wana nazo bengisa bino bana Congo. Bato oyo bo bazo mériter te pour la place wana. Parce que eloko zo sala lelo eza bobangi. Bo moi na Brésil. Nga pesa bino ka exemple. Na Brésil contestation ya président oyo boy ba uti ko proclamer na cour na bango kuna so ya seni na bango. Peuple a tomboki. Ça pour autant soit mot d'ordre. Na Sri Lanka et Salemaki, na Pérou, par exemple, les légions, mais pas na biso, tozo banga, oh ba leader ba lobite. Vous croyez réellement que ba leader politique na biso oh bonga na ebi bango ba opesa mot d'ordre. Viba age na bango mati. Pasi na ngeza kaka ke président Fayulu oyo boye, bana ko benga les soldats du peuple ake ko sangana matata poni. Donc boye ba yango le peuple congolais. Fayulu a teki popularité na epona ko défendre ba criminels no so à travers na régime ya Kabila. Donc Fayulu na Tshisekedi basaka mutu moko ba changer te. Parce que Félix a bombi Kabila, a sokoli Kabila. Fayulu a ko sukola ba kabiliste. Différence c'est vraiment na kati ya bato ami ba les placer. Yango ngai bitumba na ngai bato bele ba non Bruno ngaza kana problème na président Martin Fayulu te na za na problème est-ce qu'on a politique qui na ya mabe. Induire biso ba jeune belé na erreur. Lelo oyo boy Félix ndenge to bandaki penza impression Félix elinga zonga sima. Et puis le autre tout ça c'est Félix élection anticipée sur la volonté à peuple. Mais Félix il est le oyo boy 2019 l'autre en 2023 pratiquement combien d'années 5 ans. Sur batua bobiso to rondima to continuer à commettre la bango maboko. Bruno Mbenga za révolutionnaire. Bruno Mbenga azala makila Lumumba ya mulele. Il y a Thomas Sankara, il y a le président Goïta ya Mali, il y a le président ya Burkina Faso. C'est ça, biso to lingi révolution en mboka. Mais si quoi botozo ça l'a bloqué pour toza na ba moyen té. Bino bolingi changement, mais bobo côté la biso ba moyen ba kongomani oza mapamboli bino. Bande kolanga diaspora. Botala ta ngana banda ko dénoncer que élection ko salema té. Lelo oyo boyoki yango ba lobeli. Ngai naza nazoka ba source na information na ka opesa bino. Biserere ye oyobu a dénoncé Félix. Réaction à ba leader politique. Donc mboke kei sous les ya ba kongomani. Bunagana lelo oyobu to ebite kuna banani bazo sala. Et puis na source on a yoku ko yoka pa ba osala nga signe. Ba force régionaliste wana ya EAC ba komi kokoti ya ba Rwandais, ba olati ba tenir ba soda ya Kenya. Soda ya Burundi bakomi kokota et puis Kagame a sombi ba moto plus de 15 000 motos à pesi ba jeune ba Rwandais bakota baba na obula na Goma mboke komi passoir tala niveau infiltration Kagame a boy ko yamba ba réfugiés congolais ngai siko nazo senga na ba kongomani lokola Kagame alobe so benga na ba congolais ko yamba ba réfugiés congolais te biso peto tele mato luka ba Rwandais bise bazana Congo bazo ngape na mboka na bango. Biso to mona bo baso bomba ba congolais na Congo Brazzaville ngambwa. Donc ko congolais comme lokola eboela nyama zo kufa bato bazo tala lokola bembe asoso matanga te. Ba politique bazo lobelo o marote. Yango na sengi na bino bande ko na ngai. Boya na fin du mois de janvier. Tokutana liboso ya ambassade ya Uganda. Pona ko telemela makambu o eza ko le kambuka na biso. Parce que bazo boma ba congolais MONUSCO azo telemana azo sa lorote. Bazo boma ba congolais Félix Kotobo azo continuer ko pesa biso ba promesse. Est-ce que réellement kota l'attitude de Félix aza vraiment muto za na souci ba congolais? Yango wana nga na bengi sur moi na Congo. L'air est grave. Na fin du mois oyo ya mois ya janvier to sa nango toza na kati ya ambassade ya Uganda pour na kosenga départ ya ambassadeur ougandais oyo boye aza ko faciliter entrée ya ba Rwandais ya ba tuwana ya EAC oyo boye bazwi le lombo kana biso sous
en otage. Nayebi Kebele, bosa ba fanya ba leader politique. Mais ngai, naza siko défenseur ya ba Congolais bazanga mingongo. Mboke so kende. EAC et puis si le René. État de siège depuis Félix a décrété état de siège. Solution na ngozani. Ilo komo côté ça na kati wana. Ngana bengi sibino. Bo soutenir biso to za énergie ba jeune oyo boye. To za na besoin mbongwane kota na kati ya mboka na biso. Na oyo zali na ngobi mwana mboka Bruno na tindeli mo $10. Na tindeli bino mo $100. Bo sensibiliser bilenge. Mboka wana ezokendeza mboka na bino. Elike na biso ezai pa na bino. Ya mwana musalonga naza kosala. Na sengi na bino bo soutenir bitumba résistance. Na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana ndezali numéro oyo boye bokoki kokomela biso bokoki kosoutenir biso bokoki kopesa pe biso ba stratégie pour que non bitumba ya Lumumba toyeba koganya yango ngana bino tukutani na mikolo ezali koya ingeta.